mokolo abotamaki ipe na sena moya mais nzambe asepeli na kozwa kolimo na ye bien aimé balobi ete ntango asali losambo na ye azwi aponzeli nzambe bankombe 1000 to baholocaste batumbi yango epi balobi etelema kezala alobi likambo yango wana esalemaka. Salomon était un roi fort et riche. Azalaki mokonzi moko azalaki na renommée. Ayebaki mpe kosala makambo nzambe asepelaki nango te. Salomon azwi basi ebele otala mpe batao nzambe apesi yo ta nini opesaka nzambe yo ozalaka na ta na makambo na yo mais ere makambo ya nzambe ekomi ere explication. Yo muto bongaki nzela Yesu azobenga mokolo lelo zonga na nzela po ete eloko na eloko eza na ntango nango. Tobondeli Nzambe mokeli ya likolo ya se mpe na se na mabele yolobaki ete ndenge nini bato bakoyoka soki moto atei te. Et la Bible dit encore que poussé par ton esprit les hommes ont parlé de ta part. Nzambe biso tolobi ya biso mais monimo santo yo continue musala na yo na moko na moko. Tolingi siko to passé na tango na biso ya témoignage. Papa Julien Mbongo Umba asali pe ngolo akokokisa yango. C'est-à-dire qu'il a une histoire sur cette terre. Yango moto oyo to bandi na famille. To kenepe côté na biso bana. Et tu reconnais na bakoko baza na mode de circonstance et na motope oyo azali ami connaissance ya Julien Mbongo Umba aya kopé sa témoignage pour être to gagner. Après sa témoignage ya kulutu na biso papa Julien Mbongo Umba. Le grand frère qui vient de nous quitter, c'était le baobab de la famille. Le baobab, pour nous les Africains, nous savons que sous l'arbre à palabre, dans les villages, les gens s'assoient toujours sous le baobab. Il était l'unificateur, le pacificateur, c'est lui qui réglait tous les problèmes au niveau de la famille. S'il est mort à l'âge de 80 ans, c'est parce que, ce que moi je pense, le Seigneur Dieu a dit qu'il devait vivre longtemps pour continuer à rassembler la famille. Et il était un modèle. Nous savons que nul n'est parfait ici sur terre. Mais pour notre grand frère, il avait un comportement digne de ce nom. Il était exemplaire. Il savait comment nous encadrer, comment nous châtier quand quelqu'un voulait s'égarer un peu. Ben, il était plus qu'un rassembleur. Donc nous gardons beaucoup de souvenirs de lui et nous allons tous continuer à suivre son exemple pour que la famille soit toujours unie. Dans un témoignage, il y a Papa Mboko, Papa Aboti Biso, Papa Aboti Biso, Azaki Papa Moko ya Botuko, Azaki Papa Moko Badal Kosangisa. Il y a beaucoup de génération à génération. Ceux qui le bandent konaye, va se retrouver la Kinshasa, les grâce naye. Ceux qui bandent quoi maman, Aboti Biso va se retrouver la Kinshasa. Grâce naye, aboko di basemek, aboko di kota ma côté à petit frère naye, aboko di bana, a vu quand même mboko naye, a parlé di baleki naye pasi, bazali awa, papa zaki bolingo makasi, papa zaki mutumo pas zaki koloba mingi mais avec na kandate. Je me souviens zaki mercredi avant jeudi pour azo maladi oyo, papa na ndako pa na ngai. Habité là qui était la papa. Laquelle a coûté papa dans le dabou. Habité Julien Mbongo ça va.
yazaki habitude baka ça va abinza besoin de comprendre na moni attention que tu sais mais le quoi na moni baka merci Seigneur parce que ata moni journée wana alors bien nga chanter na to luka yo ngai papa ngai afandi na kiti liboso na ngai alobi na ngai aoche maboko boye Chantal oyebi ke yo za mama ngai papa na yebi alobi na nga papa Chantal oyebi ke yo za na mbongo ya libala papa mbongo ya libala ni oza problème aneti na ngai peut-être un problème ke papa na yebi surtout fleur papa il fleur ya oyo papa bani pas gêné na ye abi na nga te Chantal yo za boye obalisi mwana mwana ni na balisi atangi koko ya mwana petite sœur abala na ye pete ezalaka kaka makanisi na kanisi abi na ngo za $1500 ofandi wana ndenge oza boye oza na $1500 ngabi nzambe azwa lokumu parce que oyo ozoloba ekokokisama nga mpe nakobalisa bana nakolata biloko wana mpi mbongo wana nakozongo na kombo na Yesu abia ozowanga na ngai papa nabalisi na ngai mwana moko te arepetaka yango chaque fois jeudi esili wana jeudi na ye isu kotala ye jeudi ozalaki so eférié naye kotala ye nazwa appareil na nga abi na nga Chantal filme ngai nazokangi sikoyo bafoto nakangi ye bafoto ekomiso nakomika na ye wana fo nakangi kaka foto eza kuna portable fo nakanga ye foto nanga nakangi ye foto andi kofilme abi nanga zwa message oyo oyo ozona filme oyo tindela yango Alain tindela yango Orlan nzambe azwa lokumu mpo ya petit frère bauti kozala avant ya kufa na 10e na 9e mois Alain ayaki yauti afrique du sud ayaki na 11e mois Orlan ye oyo basalaki matin ebe na mboka misika okumisaki nzambe mais message ya message watindela bango te ekomi vendredi papa ayekopite crise ekoti hôpital na ndenge papa alobaki lisusu te yango nakumisa nzambe kaka po te papa alobaki soki nga nakufi omitumisama te nyonso ekoleka na kimia nakumisi nzambe na lola parce que oyo ye alobaki ekokisaki papa ke na kimia atungisi biso mingi te tozali komitumisama papa mama eza te tokosala ndenge nini mais nzambe azwa lokumu mpo yabaki na kotungisa na ngai dino te merci mingi kalikamoa te alike bakoko na ye mingi bakoko na ye babengaka ye kaka papa bana nga bazaleka papa benga ye koko te abokoli bakoko na ye abokoli bakoko na ye kaka na kipapa na ye babengaka ye bayebi kobenga ye koko te yango nakumisi nzambe mpo nzambe azwa lokumu azoki bango lokola bana na ye kaka nzambe azwa lokumu. C'est ma connaissance aux alliés, dans le quartier, pour tous les maintenant. De Wakoko. Bonjour. Je me présente au nom de tous les petits-enfants pour t'adresser ces lettres d'adieu. C'est depuis quelques semaines que nos cœurs souffraient. Notre famille était bouleversée de ta maladie. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous quitter. Les rois, non, les grands lions, les chefs de la famille. Papa Julien Bongo pour tes enfants. Et la capitale pour tes collaborateurs, pour tes intimes. Et Julien pour nous tes petits-enfants. Car c'est ainsi qu'on t'a appelé papa. Si l'Éternel Dieu protège ses enfants et les soldats protègent la nation, notre bébé a su protéger sa famille, car tous ses enfants, petits-enfants sont en vie. Merci bébé. Tu vas nous manquer. Tes blagues vont nous manquer. Et ton humour aussi. Tu resteras gravé dans nos cœurs, Julien. Tu étais aussi comme un père pour nous, car on a tous grandi entre tes mains. Aujourd'hui, c'est le jour de ton dernier voyage. Je pense que tu regardes et tu écoutes nos pleurs. Que la terre de nos ancêtres te soit douce. Repose en paix. Nous t'oublierons jamais. Merci. Merci beaucoup. Nos acclamations pour encourager cette bonne lettre d'adieu. Nom Mbongo, poste Naoumba et prénom Julien. Juillet 1937.
Nalingi, comme moi étant que serviteur de Dieu, je comprends de ma chiffre et autres manakati awa. Alléluia. C'était un homme de chiffres. Il est né un certain 20. Le 20 c'était au mois de juillet, le chiffre 7. 37 et il est mort en 2017. Alléluia. C'est très très significatif. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Fils de Mbongo Umba et de Kanza Pongi Marie. Il est de village d'origine de Kélédédé, territoire de Tchéla, district de Bas-Fleuve et province de Congo central. Comme profession, il a fait plusieurs choses à Salamakambebele. C'était un commerçant, un homme d'affaires. Et en même temps, il était directeur général de l'établissement PL, qui était une société de transport et de manutention. Il est père, il était père de plusieurs enfants. Papa Yabana Ebele, tant de autres Ebele. Denge, maman Chantal Otikoloba Awa, papa Yabana Ebele, na Yabande Bonaye, Bango Nyonso, Bazala Kipana Naye. Il a 20 petits-fils. Bakoko naye baza 20. Soki bakoko ya to mona bango. Batelema. Bakoko masinabi ke bana baza papier bango tele sa bango esate. Dans bazo ya to beta quand même maboko non. Baza 20. Ok. Merci beaucoup. Et arrière-petit-fils Moko. Donc Julien Bongo Umba Moni, 3e génération naïe. Yé. Okolo naïe, ne walu bakala lingala. Dobeti Maboko Makasi pona Kolo. Donc 3e génération. Yango wana pe asengaki Bokola Bokufa Kintweni naye ezangate. Asuki wana te. Oyebi poto bimisako lobby mardi ezaki na ba controverse belé na famille. Alléluia. Ezalaki na ba controverse, est-ce que tout y a tout repoussé? Moi je disais toujours une chose. Oh ezalaki vina et kokisaki même le jour de sa mort. Il était membre effectif de l'IDPS. Alléluia. Membre ya IDPS. Papa Julien, Azaï Kokédépé, combattant, Kokédépé 10e. Na âge na yemoko akimi. Il aimait beaucoup la politique. De maintenant ma boko pesa. Yangona mukolope to bibisi ko na yezalaki journée ville morte. Alléluia. Donc c'était un homme bien et c'est ça. En bref, yangona yezalaki biographie na ye. Cercueil. Dans la pose la liste, ce qu'on commence à comme on a un dépôt à gerbe de fleurs, vous pouvez le faire maintenant. Pendant que Congo va agrémenter un moment où ça coule, ça coule, ça coule. Ceux qui ont déposé comme on a dit là. On commence à commenter plutôt la dépense de fleurs. Veuillez le faire s'il vous plaît. Je dis, j'ai les journalistes. Ça coule, à bout l'antenne. Liste. Ça coule, on prend la tête.
massacrer les dents. Merci Kopsida. Maître Junior. Déposé, j'aime le faire, Maître Junior. Maître Junior. Maître Junior. Et l'obéité, les alliés Bana, avec la communauté, et Bako Naye. Nous sommes en bon côté, nous autres les secrétaires, nous avons aussi mal à la vidéo, comme ils ont déjà. La semaine prochaine, nous sommes les autres qui tuent les autres continuent pour mettre à l'eau. Donc, parce que nous sommes artistes, nous avons un tournage, nous avons une occupation, mais l'essentiel, présentation, ils allaient quand même. Président Julien, bonjour. Bonjour. Tu es aux joyeux chaud par rapport à Sango et les familles, et puis famille Sinark. Point de vue avant enterrement. Je commence d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées au président international, le président Caleb Bienvenu Toukebana. Vraiment, nous sommes choqués, nous sommes très choqués de perdre celui qu'on appelle les grands Baobas, Papa Julien Mbongo. Vraiment, tant qu'on peut faire ce message, ça nous a énormément choqués. On ne pourrait qu'endosser. Il y a l'absence du président. Les gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi le président est absent? Non, le président est absent. Pourquoi? Parce que dans le message à Zalakia,
mais esengaki il fallait akende kokutana mundele pour na rendez-vous azalaki nango par rapport ya ba makambo na ye oya poto. Donc nde sengaki il fallait qu'il a dépêché à reporter voyage na kutu o ezalait troisième fois à reporter voyage. À reporter donc ndengaza akomaki donc nasuka esengaki kaka akende po rendez-vous na ndenga reportaki tout il fallait pas rater na mundele. Yo yebika nde poto ezali yo yebika qu'il fallait que kofuta ba impôt na ye ba mambo belé. Donc voilà quoi. Merci président. OK, merci. C'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble, son papa et mon papa. Donc je ne pouvais pas manquer dans la cérémonie. Naye ko partager tristesse naye ensemble. Est-ce que geste à vous et pour le président Caleb tu peux se faire un problème président de Ségué Ozala? Non, tout la bactérie nous surtout na makambo na bango à 70% na la toujours. Moi na la sous-informé. Je suis informé à 70% na participe à capé. Makambo ba ya bacteur rebelle. Donc à tout moment je serai toujours là et puis dispo pour la bango. Merci président. Pour représenter Biso Ndeko Caleb. Donc Biso Papa Ndem Takei quoi. Donc mais apparemment présence il y a ba cinéaste ba comédien ça mukie c'est dû à quoi? Te wana to Rolanda ngote biso to za awa to représenter bandeko nyos. So to bito kota na wana za ba facilité pamba. Donc biso to yeko sala ouais important. Papa na biso akei to le la papa. Nini okoloba na famille oza éprouvé. Nzambe nde ayebi nini na kosala na bango oyo nde place Nzambe alakisi biso ke no ye aza puissant asukisa biso awa donc touta na mabele tokozonga na mabele courage batika molimo ya papa evanda na kimia biso tosengeleka bolamu ko biso totikali mutu to wana pouvoir ya koloba ye ndenge akei wana mpona ye esili donc courage na famille quoi. Mais l'association quand même aussi quelque chose. Bon, na yebite l'association tunga na oloba tant que représentant ya ba syndicaliste. Ozomona toza wana ba syndicaliste ba ali donc. Totala ga we salama na sima quoi. Merci beaucoup. Merci. Babu ni yabongo baby,